Yaki tu na mutuka. Ah, où c'est gagné? T'as un plaisir, franchement. Yo, c'est quoi qui est chaud? Té. Ah, pourquoi il y a la moto de faire ça? Té. Ah bon, minongo, tango yonso. Toi, moi, problème mon bisum, tu ne travailleras pas bateau. Ou tu ne travailles pas bateau. Tu vois, au moins, il y a une étoile moins boyard. Ce qui est 5 bima, et comme un problème dans mon toit dirigé. Et ça bongo. Mais ok, bien abattu mususu, balandi. Ouais, chef coutumier qui fait un mois de. Est-ce que tu as dit le copaté, bon, on a planifié depuis karaté? Non, même pas. Ils ont destin nzambe bisotum tokana. Nzamba tikala. Ma be komara obengani muto alia fufu epanayo, molingi te amelambe la pesu badina ye. Donc mutako longwa normalisant ata longwa na ma be mais il auto perdre harmonie autozara na. To me ko supporter muto longwa. To me ko supporter sokabona mwasi akinozala pe bien. Akinete ka souffrir. Il aurait plus ma be ngona menga kolongwa. Bisonde mutozara musicien muto il aurait uta ma be pour comme un musicien ya muto. Alors muto tanga ozo za musicien na yé. Il a tout au-dessus de toi. Tu peux t'aller sur la vie quoi droite. Bah si j'aime ta budget. Et ça solo. Pour moi la moindre banderole partout, tina mon finalement campagne qu'on a tambolé partout, la moindre banderole. Bah boy, bah ça bon pour na ranking. C'est vrai mboza vie on na yebi avant kutu maestro yebaye. Ah bon? Oui. Aza vie on na noter que la banzemo relation ngana Isaiah kala. Isaiah baï pena ya munene donc la vie a été que petit à baksa moi attends nzembo ata litanga nzembo na abi capacité na coffre na www.potonapoto.com www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Ouais, mbote ming bana poto bana partout. Wana mona maman la mine d'ovo 3W poto na poto. Au sein du bateau ana gaz na lukaye na kene tina siège ngana mona lemba. Au père ma belle la salon ah toi bien na siège place ma sauver la lia dégâts ngamona zaki na répétition na kinde baya bazo panza. Na écoute na bulu benda baya mais par rapport on est au monique to sika leader yemoko. Bonjour président. Bonjour Mutsunangai mon frère. Le père na pas là yo. Na pena pas là yo. Donc elle kuna mono bonheur rester maman Kachama. Na maman leader Kachama puis à son âme. Bonne santé mouvement. Santé par la grâce de Dieu tout est bien. Le la moni awa na bayaya. On dit mi charge wana yo moko. Mais quand vous expliquer biso non. Charge. Oui, boyende mutako ma responsable muke nzambazo meka okabola par responsabilité ou bien pour tout assumer quoi. Pour plan B. Pour plan A ezalaka. Et là qui ni plan. Plan A eza carrière au ko bandanango. Ce qui est simbité au ko ça on peut former le mususu. Le pela na mingi pona le bon mot. L'engna tourne na question mo où tu partir ya France pas sincère. C'est no c'est kulutu ya Serge Mopepe. Abagna tuna. Différence ni no moni. Nani ozaki mo panzo wana. Nandenge mo sali pena borna yo ni nango oyemba to bando ko bomba depuis kala. Biloko sika. C'est fort possible différences à la makasi po lelo boyezas ko ngam na kumba cabine mobimba. Donc différence c'est ali. Vous avez na ko robimisa o nyonso naza na nzoto yebima facilement. Vous avez un idole? Oui, ils arana ni pena. Déjà un alinga mingi venanga Jean Goubal, papa Jean. Et puis nalinga modogo Barambo, sans compter batali banda. Brunel Ouad dis-moi na Paris à Tembe. Toi quand on mo mo boita ya vieux Jean Goubal ça sont bien. Pour moi na pose peine ba cacher on ndé peno uta kuna. Ba nalingi ona bolingo ya solo mama bolingo ya nzambi yelele ayele
elu sangana yeba kango eluwe motema na ngai yo mabanzo mwangai yo yayo kitoko ya nzoto ya minzoto likolo oyo ya molema ya Santa Maria ose longonya na nzambe mpe na mama bota yo bomoi bwa ngai bwisolo soki ngai nazangi yo yango na kolenga lenga yelele ole. Ah ouais, c'est bon, merci beaucoup. Contre-maître, pourquoi contre-maître? Pour nous diriger l'équipe Momba et bosser donc on est chef du chantier quoi. Mais tout le monde est bien chef. Mbala mo e otenga mino pe e pe maman na kombo no mususu. Chef contre-maître Zara chef du chantier. Il a un second maître Yemi Balé. Il a ba plomber, il a un 4 plomber. Blanche Okito avec na tuna question moment à Londres avec par rapport à ba yo beti to beta masono kana mingi ta ba biloko no ngana ba titre pour na on na téléphone na ngana la na ngo. Est-ce que ba biloko e bimbi mikolo est-ce que si peut-être yo ka ngope? Oui, na ki biloko belé. Netini. Na ki déplique, na ki Monsieur le chanteur Watanabe, na ki Cursis, na ki vient en char d'épaule. Hervé tala kananga isileo osi melinga melina love mponinyo yo savage na kipe Mr. Fali Poupa pe na pe agbada agbada ba aliol ya mystique alidor quand tu mets aux amaïli ming franchement tu es bon en flatterie na tala be mission niveau pe no sur la rosa amaïli. Est-ce que et pourquoi tu vivant aussi mon aba wenge pe na ninge ya kaka ne musique na tu ne telemaka est-ce que vous l'appelez pour qu'on appelle la musique na monde bozo ya ko simba pe ko zonga pe mbalwa autant au mers ça dit temps na temps yana vana ngo ya kana makambo génération na génération za na mamu pepe na ngo ya wenge sele mu pepe na ngo lelo boye mais bi ke loko sigela te e ko zonga pe bon a ba départ comme on sala malelo mona mto azali koto akie koto nde pene komi le peli rouge conseil ni ko pesa ba mission na biso moko obaza attaque leader ndo komi lelo déjà nalinga za donneur de conseils mais le roi ezaka ke otuninga na ko répondre boy toi na moi problème mo biso mtu to travaillera pas batu o to travailler pas batu toi ka omoni en étoile mo boyaka soki senge bima et comme un problème na mutu azo diriger et ça bongo et bandi les loti même mon entend ba Makoma ba Michael Jackson et ça makambo ezala na donc tout mon ango normal tout normalisons mais sauf que ba ilongoli na biso na ndinga Congo eza selon pe culture na ba ko timba yo mon episode fois malinga dunda salaire ba salina et puis okenda na ba tout et si ta ba tuna ko elongoli ya mabe. Mais ok bien battu mususu balandi ouais chef coutumier ko fa na moi. Est-ce que tu as dit que tu bon bonne planification depuis karaté? Non même pas ça destin nzambe biso tum tokana ngo nzamba ebindenga ko diriger mun kande to longwani wana lobby nango pour mon appel batu mususu ba longwani naoki plan ça ma bête mais to longwa peut-être ba relation etikala mabe komaka obengani mutu alia fufu epana yo molingi te amelambela pesu badina ye bwisi matalo zoka. Tu comprends? Donc, tu as normalisé, tu as mais il faut perdre l'harmonie au Tozarana. Tu as supporté mon toit longwa. Tu as supporté ce que moi aussi, à qui nous a la paix bien, à qui n'était qu'à souffrir. Il faut appeler ma bien, mais nga kolongwa. Bisondem Tozara, musicien mutu. Il faut que ma bien pour comme un musicien ya mutu. Alors mutu tant on voit que musicien na yo, musicien na yé, à moi net il a tout au-dessus de toi. En tant que chef, qu'est-ce que tu as la relation ni na bana même sous bozara na bango kuna? Il y a bien to benganaka. Bango nyoso. Bango tout. Là il moko leader na bango. Biso tout temps na bi bango tout donc biso tout va bien. Général il parle la kati wana. Ya on kan de quoi de lo ba mutu so na ba unité te pas bengo. Ko bengana ndé am so za régulière te mais relation ça il y a bien. Tu peux t'aller ma solo avec quoi droit. Ba bisi yem ta simbije. Eza solo. Pour nga na moni ba banderole partout tina mon finalement campagne ko na tamboler partout na moni ba banderole. Ba bouli ba bo sala bon na rankine. Te vera mboza vie ngana
nayebi avant kutu maestro ayebaye. Ah bon? Oui. Aza vi on a noté que la banzembo relation ngana Isaiah kala. Isaiah bayi pena ya munene donc Isaiah vi o ayebi ke pecho abaksa moi ata mwanzembo ata litanga nzembo na ayebi capacité na coffre na. Donc ayebi ke ya ko tika ngo boete kende pour tant que tu vas pe kuna ndaki déjà ko chepso ba puis donc à quoi continuer pour la génération ça va contre-mettre tu peux te suma sur la biso à plan B obi na yo qui est na qui parti moi mais attends notre traité obi qui ba passe tout mona ba souffrance wana so da ki bilanga mais to lesi kin na ndamba braza ça lenga pena passi Congo voilà ndamba braza ça lenga pena passi ngamona tano dimension likambu c'est d'âme tu bon c'est que pena en tout cas na habité par rapport. Oui donc Giclo Winner merci pour la chanson là yo donc bazole la bolingo na bango abi amoro to aki nango mosika ba uti ba passi ba mona soki zaki bilanga donc azolinga te ba kabwana azol sepelate ne comme ke ba kabwani Giclo Winner na Gisèle Tati c'est l'axi bolingo franchement au l'axi niveau bolingo na yo zaki nango par rapport yango to mbi bongo est-ce que to ko kata morceau na moté ngana leli Sharifu ngwama mama Bachinois baninga bazo évoluer na technologie mais biso bakinois c'est kotimba mwana mokelingi abima na trois chéri ce n'est pas possible oh Kaluji na leli ministre oh Hermina leli papa wembaloba la vie est belle ngo nga contre-mettre na contredire la vie n'est pas belle amoroso la vie n'est pas belle oh ba fourmi kutu banyama bazokolisa solidarité mais biso ba imense kindoki wo mvua malingi adunda salaire basali na ye ce n'est pas logique oh Giclo na Leli Winner oh ngana Leli papa wembaloba la vie est belle mo et peut s'en passer c'est l'autre ah Fabrice na komela poison na kufa ata bachenga président na ko prêter serment na mawa na discours na kotanga kombo na yo moto salinga boye nanya salinga boye nanya kondisinga boye Fabrice moto melanga mbongo Fabrice Giclo bakitisanga na motuka na Lwanda Juillet retiré plainte Fabrice na salata de charge ozonga oya ta semaine prochaine ndenge losambo banta basoki bazotumba baninga na abattoir ye losambo atula zwata mois de jours de vie ya revezien oye asalata testament tikela bana na ye Gisèle Tati ouais bana poto boyoki Gina le Brandos Big Mama secours Gina nkusuna devi bakoma ete amibima ye moko na kati ya dal jamais babengana ye boni obengani nga Fabrice Zombi ukelanga ye sigata na mikonga merci wana moni Giclo Winner Vanessa Kama Giclo Winner Vanessa Kama merci na barbe Olivier Bolia la CPL Bolia veturena na Canada nukelanga esikata na beta musique Jano Bamba na Canada Jano Bamba lukelanga visa na Europa nakene na ngai kobeta musique ata na Europe pona Kinshasa mpaseleki nazwata mwa pongia merci leader merci beaucoup Nabi obanga tina biloko eza na marché pe bato pe temps pe ba consommer kobanga eza domaine ngate eza ennemi libosofo mutalongola na vie na ça dit j'aime pas la peur na poussons liboso ngate benga na makasi ba ba yima mo me ba yima na voix oti ah Fabrice na komela poison na kachwa je jure fidélité à toi monsieur Ibrator de ne pas trahir notre amitié depuis bon mois tina ndenge to komboye est-ce que wemba boy yo nanga nani mokolo ye soki tozi caché nani angola kai tokendaki na Angola tokuti ekomina yagichina mutuka oh sekani
C'est un plaisir, franchement. Yo, c'est quoi qui est chaud? Té. Ah, pourquoi il y a la moto de ça? Té. C'est-à-dire. Bongo. Soko bangati. Bongo. Les animaux le monde en souka. Ah bongo minongo, tango yonso. En tout cas, merci pour la poto. Par contre, ça plan B là ouais. Plan B, on a la plateforme Menyos déjà, en Europe. Quand la mingi était dans Château Rouge, on a et puis à Wadian, les gens dans Coffee Central na Kin, na Luanda, soit une W Corniche, on a déjà. Ça va poser d'abord dans notre mingi, on a une répétition. Maman de la fête pour l'émission Lélo. Salutations, même contact pour le bureau. Mon angapona aussi ça, Isaac. Merci pour vous recevoir à Plan B. Beaucoup moins balé abattu tout le monde. Et non, la kanyaka, non, la dodo dorsale, non, la cercueil. Donc, ma baise, Elvis Salvador. Grâce beauté, la cliente qui senda, ma miel quoi. Donc, la PC béni sangala beauté, na Hermine Ndaya weto. Bon, on a Carlos Leta. Bon contact, prends numéro, on va contacter, on va contacter site Nabiso, on va facilement. Poto na poto kaka, la mine d'eau, vraiment sakoli. Quand tu mettrais, obi, pourquoi au tiki pourquoi yo sundolinga? Ah, Elvis Salvador. Bezi yanwana. Bezi. Ouais. Bana poto en tout cas, et à quoi flatter mais y a maman na chant. Et puis il y a un rythme moi boya et t'habites. Gafa t'habites. Elvis Salvador, pourquoi sundolinga? Ozwa kinga pamper, soya vina yo. Matière fécale bolingo, souci otikelinga. Après okeno Elvador. Loboko les invitations ma rejoindre l'itama. Mi soir offri bango pinzoli nanga comme champagne. Malheur azo fêté une année na vie nanga. Angelica Madelena maman. Elvador azawapi bratora leli. Obonga nanga lokola costume mais pas bas de pité. Pembe pona basango, rouge pona banganga. Yoga. Lidusu na batal na mbula RVC na batama pe mingi na ndimi na mi RVC amona yo ebimisinga lesheka bazo amora chérie ebimisinga ye enga chijingi jingi moto akangami na courant olie basoveye bakomi ofilme po batia na internet esala bese na ba nombre de vie po bolia mbongo na ba nombre de vie po bolia salaire moto abeti musique ya mabe ole baseka ye bakomi odanse batia na internet esala bese na ba nombre de vie po bolia mbongo ouais bana poto donc minga le bien sous-souté to comme na suka wana na mona mbala moko Carlos merci beaucoup et puis bambote la ngaka chaque fois bato basunga nga wana Brunel Wad na Paris Serge Mopepe c'est Sensei Kulutu Gina les Bandos Ornella Bonpu la bouche autorisée les news des stars Anselmo Ndeko Gloria Fortune Bruce Matalo Masolo na biso mbale moko yebinde to continuer ngo Ani Alao Bless Diawa Yemo comme ça Masolo Steve Eddie Murphy. OK, merci beaucoup. www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele.
La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovelyz sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovelyz, l'excellence à votre service.